Capage TV. Capage TV. Kobala moi si auti ndaku te. Ah, o mwana ndaku. O mwana ndaku bêtise. Tika boy. Faut que ça moi si baboya mingi. Ah. Do balaka na 2001. Bango de baboya. Baboya na 2007. Abali na 2009, baboya na 2014. Abali na 2014, baboya na 2019. Ko kutana na ye. Ah. Moi si baboya mingi. Ko sanga de baboya yote tali yo mi komba. Yo yaka ko komiyanga. Basi on a une expérience. Si ka boy pasta. Pour passer 2000 il faut kuta pondu no musu. Musuni. Boniko eza basi ya lelo te. Pour passer 4000 boyo baliki okia bandelo sa batalupango. Mama koko bakenda wezekana mbongo yo. Otala bino moko boye. Yo. Oza ko samsanga. Mama, jamais ça n'alia mwana na musapi. Batataka. Tango mufingilo ko tuta na porta mutuka. Yo. On saka na métier. Nga tata ma sekite, nga za tata ko ba Abraham. Batata kala soka zola ba tout musika. OK, on me kata aline comme OK, na Isaac Mbeka. Tala mboko foyeba. Depuis tala ba check mama. Chelinde soka zo bina. Antigo bika yo mobika non. Oh gloire à Dieu. Obika pena non, je vois vraiment. O mona ke mise moni makamole ki kolia. Tika boy. Mise za makamse mona ke leki ko kolia. Odel ba binela. Ah, on s'appelle. Akie chalere. Comment peut ça me ça? O senti que mise moni de. Amoni de akie wana. Ba ba na basi na ba na alliance. Ba zu soin ya boyete. Tika boy. Ngana vandi mais moi to fandi na sa boyete donc ça boy. Venda veste boy. Etala beto so no ma selfie. Usana wa. Ba memi na sa ba belinga lo bolo kana bunga. Na zuka bien na fête pardon. Lelo zuka na fête. Pele ba kama mapambo la partir bazanga ko pesa mwasi akei. Mwasi abi kina linga mobala pia kama letse mo affection na pia kawana. C'est ça. Bino bo saka na ngota ko gangela mwasi nde mingi. Ariana so la kwiti mbongo mukema lo bebele bana ko landisa. Makasi. Congolais soka kogita zuwe ne pas bebe ça diabo. OK ina na Dubai. Oyebi penza. Nabi Congolais. Yo za ni pasate. Congolais azana ni passeport. Ni bongo. Abebi selibino. Oluki diabo moko ti obeti po Dubai ekufa. Nabi tangolo ngana kenda. Fana nyatata mini. Na kena ngola ko keneka ko ekola portugais. Ebele. Ko sanga kana tofi. Obrigado. Obunga bangote. Mana. Obrigado. Cerveja. Batika la kawana. Capage il faut à la laisse na vie faut que tu na ba difficulté. Bo ba pe mutu malamu faut que tu na biyo malubi kamuté ba bambeli yo. Ebele. Ngana limisa batutu basalanga faux. Mais na commencer na moni na komi ko kolenga. Tika boy. Alinga bandela ou bien ngasa suni. Je te dis. Comment ka c'est activité bamvutenga. Osimbisa onani po bakanga yo. Comment ko zanga na yo tambola ka yo mo bambeli batu misusu. Na moni na nyoko mingi. Tiro la sanga direction wana prière. Oh, direction déjà il y a depuis tant comment mukolo. Direction il y a déjà tant tambola yo moko bunga te ça déjà dit direction. On dit direction ni matani botay bat. Boko bonga na 2022 yelele ya tomboli kiti ezarema. Ezarema oui. Zonga na ngosi ko fanda talare. Ba mona anji kutu ko bongeza ki akaka moyo mona anji te. Ko maloka John Cena boy. Ala. Ba kola liso boy. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant?
La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Autiko Sokola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa pepisoda mpona kopepisa munoko te. Rude Beauté ya biso oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta rolo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pasteur Boni. Oh, kitoko. Oh, osaka depuis Erninya. Ah, Kapash, maintenant a découvert bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi miloko esala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo rempoka remontada. Ya ko remarquage yo penza. j'étais capable mais comment kopianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Na mona muté. Ezan na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka biloko zo sala na kati mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata biro bo. C'est que vous avez dit douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintu toujours. Au batama na kati bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo reclamaka kanso ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur, ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et très rapidement ma kilezo circuler ma case bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango nezo traiter yango base livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Rétinoblastome, cancer de l'œil, néphroblastome, cancer du rein, lymphome, cancer de ganglion, première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participez à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don à la Fondation Noah. Les gens jusqu'à aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation Noah, nous avons besoin de lisungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer. Et que sunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer. Ils ont frappé, ils ont makasi. To sunga bana pour bangonde avenir ya lobby. Faites un don via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps.
Comment se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda? Prenez la route Primeiro de Mayo. Et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca, à 10 minutes, non loin de la banque Ouamba. Et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël. Hôtel Laël, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House.
Capage Télévision, merci d'avoir été sur Zolanda Bisso. Vous avez belé, vous avez Bisso très kitoko, vous avez partagé ma émission à Bisso. Boni sango ya gars congolaise, garçons et filles, aux ont déjà dans ma belé. Travailler, Moussala et ça la Bisso vraiment bien. Merci d'avoir été sur Zolanda Bisso partout. Réseau sans fil, merci Nabino, Yebisa, Tam Tam Voyage, nous avons besoin de bon Nabisso. Sans fil et ça la Bisso vraiment bien. Merci à Joe Mystique, la prise de vie. Merci d'avoir partagé avec l'émission Nabisso. On motiver Bisso. Commentaire Nabino en tout cas, nous s'abonner massivement. Botonda. Page nanga officielle et ça Capage TV. Nous sommes au niveau de Instagram, page officielle, au TikTok, nous sommes à Capage Télévision. Toi, la pasteur John, Lelo, Tokozo, Pena, Malène, Disney, Zarakaka. Vous savez, la marque, si vous avez en tout cas, Maman Diagonès, la pasta, Toti Carabino, jamais inaperçu. Maté, Ezoko, la rara, il y a 2022, ok, non, on a besoin de moi demain. Et là, on dit, oh, yo, il y a motu, il y a aux yeux, et pas pasta. Pour nga mon repère, nous avons une bande, la rappel, émission, pour nga mon nom, il faut na te ya manano, il faut na te ya bino. Donc, nous avons besoin de la rara, n'engé, tu as qui pasta. Bonne santé. Bah, il y a un gender Farah Tate Mikolo. Bah, vrai gender. Gender moko facile. Il y a un bika, il y a 1 million. Nali atanya soso. Tika boy. Yo ya mutute, ka soso. Ya soso. Bo ya mboa. Te ya mboa te. Yo poni ka soso. Babi ya mutukara 20 000. Ya soso ko songa loka manini. Oebi, Capage vinde zo mema mama. Bonne santé ça va. Santé 565. Bata sika ba koti? Base. Base. Oebi Capage likambo le biona. Est-ce que et sali bongo te pour ba baby c'est la Dubaï ba gender. Te ba sali bongo ba baby ça. De ba baby ça loufou, même moral. Fais ça là. Congolais sera cogita sur le pas baby ça diabo. OK, il en a Dubaï. Oyebi penza. Nabi Congolais. Yo zali pasate. Congolais azana ni passeport. Ni bongo. Baby Selibino. Oluki diabo moko ti obeti po Dubaï ekufa. Et là on est au Loba. Quand nous sommes ça nango ba Uganda oyebi. Oui, ebele. Uganda, ba Rwanda, ba Burundi. Ba kope ezebele. Ba rappel na moi ba yo yebi. 4 camions na kuna, ndaka loko uti Dubaï. Mais ni nous to Loba. Au moins ni vie. Capage. Ba tu ba comprendre atende na Loba. Si vous comprenez nga vous à l'aise. Faut mettre à l'isolo ya likambu ko kaka niveau ya place à makambo zo puta yo. OK. Capable jamais na lula $20 so na $5. Je te dis. Na lo ba no clair ngai. Dozo sepela no kana 5. Na sepela kana 5 yo na zuna pesa ngo forme. OK. So na kotinga na nyongwa makanisa ko lula makamba baninga na komona na simbi muke. OK. Ebite so zo ko penza. Na lo ba na yo wana za ngai. Na zo ba ni mutuniki nkwa. Capage na série moko na kola ki na age na zomona ba pecha muke okutu na ko tinda pe na mema bango ba simi mbongo ebeli ko lekanga. Mbongo ba beta masolo na ngonga ti na komi na agent na simba te. So ba tuni na soko saka ko seka pona bongsanga ke na mukolo na simba menjoko elo côté ebele. Alo ba polele. Oui, okosite. Est-ce que le kole sala bongo na inanga? Te. Na kosela kolo mukidike ko lisanga mbangu sa mbongo. Jamais. On a une vérité à vie. Na kena pe na gisto ba seigneur, tala ba ninga ba bongi ava nga te. Faut enseignement sur l'église. O banda ko sambela nzambe po comparer vie na ba tout. To sala ngomi na mona ba. Tala sero jet nzambe. Tala ko leki nanga mama e a gagné na DV ngai papa ona beta ko banda bifwa e. Ya yo ni. Yo kanga très bien. Nazolanda. Et tala muninga nga kutabali ngati lelo e ngamona mobali wana faut enseignement. Na ba clair. Vie eza yote. Oye ko kuta vie salela vie ndango eza mema yo. OK. Na ba no clair. Omoninga kala na mona ki bampani nanga loko eza faux. Or bampani wana nde sala nzama mema na kwata pona ko na maturité. Faut comprendre. Soko lingi kwata te. Oye ba valeur ya nini te. Capage pour comme lobby bien faut nyoko malelo. OK. Capage faut à la laisse na vie faut que tu na ba difficulté. Bo ba ba pe mutu malamu faut que tu na biyo malobi kamute ba bambeli yo ebele. Limbisa poto tasoza na nzene tinga. Na limbisa batutu basalanga fo mais ne pas dit que na bosana. Babi ko limbisa za ko bosana. Te. Wana ka pa ko lo muki. Alo bango clair. Ngana limbisa batutu basalanga fo. Mais na commencer na moni na komi kwa kolenga. Tika boy. Alinga bandela ou bien ngasa suni. Je te dis. Na ko lo bango te ko ya na limbisa. Mais na mutema moi keba. Na ba no frère. Yango moni
eza lokola verre moko ya cher ya $100 et quoi que parce que tu metika basine. OK. Ogeta la bato ba pesi nango mai. Atobi que ça verre à $100 tellement ça ba fisi rebelle ko peso kan ke. Vraiment ba yambata na kopa 500 frères sika. Ata kopa bambou. Ba me peso me la tama rozala l'aise que kopa ya cher mais ça ba fisi. Bon confiance ya mutu eza lokola Singa. C'est katani. Surtout na bato monsieur bi na ba famille tout content na ye. Olobela et tout. Il peut avoir pour biso na fito saka somme ta tchelo ekola badi we bango so bika bo tchele mena fufu si tout so express ko muta dinga ye ali wa donc na koloba ka wana nde informateur munene ye livraison ko bata ko bomba ya ko livrer yo sa ye ba ye ko koma ka soke na fête ba tchoko ka aye yeyo nakutana kana bino te bochenga boye yani nini formateur muto pesa confiance c'est pas moni bango soko saka ko beta kara yo po quand toka bango na bango ba solo la kate njo kande ba banza na ba no ba secret professionnel capable mais la bombi kanga kadena na lo bana yo difficulté soki ko boma yo tika nzambe ko tambola kana mikumba ba difficulté pa ba tuté lo kwa makele ba simbela yo na ndi bonne vérité mokili ya malunga te makasi yango moni 2022 nazongela omoni ko luka yo so luka ke ba izana ko luka na ko luka yana ko luka kana so pona sepela na ko luka ke openda vina nga ya yango ya différent. OK na ba no so yo zana ko capable na ba no clair tito bi makabiso nyonso to luka ka me ko luka zana ko luka yana be ki musebeta ka match to ke ko talisa combo Tala ba équipe africaine mondial. Est-ce que tu as Zboul qui est en coupe? Jamais. Tu as mondial? Mais amis, tu vas kenda tour aux Yabi, Yabiso, Brésil. Non, le clair. Balman. Ah, na suite deux fois tour yanga. Mais bon, senti que n'enga qui est solo. Biso en Afrique non nous voter. Kobonga pesa boy. Je te dis Kobonga ça c'est pas million. Ngaso na bi Kobonga. Oh, ça pas million na banque té. Kobonga nangesa boy. Le moins qu'on dépendra na bateau. OK. Commissaire moko autonome. Pour pas qu'on tala yo au moins ticket na foufou. Oya ko mona moyen ta lali mukia zongi lobi peut sentir que ten na ça peut pas ndeko. Ko bonga nga ngo wana. OK. Ça na moi si moko na bana ba batin papa penda ye yeyo. Si. Déplace ko bonga na yesuka wana. OK. Qu'est-ce que belle bana ki sasa landanga bien. Apriaka na ya osama kam. Ko bonga na ye atango doute. Mazolu kila ye moko mbongo. Bazo hésiter. Azo hésiter le ye. Nga kolonga na zo hésiter senga mais na za posa na ngana zo iranga. Est-ce que nous qui na karo ya ngambo na koma pena mwanda? Ah rien. Kokene moko ya. El moko linga fena nga kata na kende kaka. O ba ko tuba ni tala faux chauffeur ebite. Ozo pousa ndenge ni. Raison. Yela nga pasta. Aye moko na fola ba idebe ebele. Na baluka te nake. Fina ozo me mangomo e. Mais muto bimika na nzela te na keti mwanda. Akomi. Faut c'est long na vie. Ba relaxon na passerité. Ba relaxon na mututé. Ça ben instinct. OK. Comment mutauti na zéro sambonga malonga komi mutu. Et là en fait tombokelo na mutu. Et ya kana prière te. Na kosa détermination. Détermination ko prier te osali makamba ko kama même t'église akoki te. Okosité. Yango pena. Et là ko na esangi na batu bini. Azo bimisaye ebiti na bimisara ete. Soko azuma 100 francs abungi nzela. Na perdre. Oh, capacité. On fimbisa. Na oloba na oclair. Azo si sande o azana ngo. Pour vivre en présence ite ko ozika boye. Te. Ça. Kaka bato zo ba omona ka nde bato ba koseka olobi. Capacité vina ko sa ote. Kana musala pe wana okoba kete o eza vina nga. Ouais. So pendo o tiango mutam. Bato ba ko sa libanda ba biye o eza misele me makana vite anatanda mais pas de commission na rond-point. Si. Oui, pourquoi? Yanga yango. Na chema ele. Tango bika yanga yango. Omona omoko. Sokondo kama toleke na musala. Mais na musala ya fois za les koleka biso. Azo matape koleka biso. Ah, tu vois ça ndenge nini? OK. O baka o respecter. Oyebi bale te moto si maloba coach. Aussi si match. OK. Ayeba ki bale na fier aboy entraînement mais si ça match exact bata ko hésiter. OK. Ando ta la famille aya.
Est-ce que Nako qui est-ce que Coco Penda Simba? Est-ce que Noko ane Simba? Est-ce que Ngana botama famille pauvre. Est-ce que Ngana zana est-ce que Ngana zana lelo zande nga. C'est ça. Est-ce que moderne on sentir on à l'aise? Nanu mona mutu tazana $100 mazana méchant de tata $5 te. Bolanga. Azom la prépare ça ko bima lelo ezaki. Mais ana 100. Soyo mozaka omoni 100 na changer. C'est sûr que nga t'a dit je on a mbongo. Mais tant mazana sazo tala penda. Il faut multiplier makase. Na mona mutu piaka à l'aise. Akeko pasi mbongo asi asiliki. Ndezi susu. Comment na moni mbongo atalisu ashi na yena mbongo ngo bala nité. Oh là ça qui piaka makanite zaki lokwa ba tutu. Il faut comme un niveau yo. Kitoko. Base. Capable, il faut comme un niveau yo. Ngapele sala melanga bongo. On piaka mozo seka. Alors keka kope mona ni ba o changer. Eh motema mabe. Te. Ay ko mona ke yango penza te. Si. Comme ko bima boy. Il faut s'en faire ça. Voilà changer. Eza bango na bato bazaka ke kopi lelo azui lobi na tongo la muki akesa ça ko kanisa kazwaki. A travailler nzoto pas que lokola momé pesi na profiter. Na profiter pour l'eau. Ke bana o ya l'hélicoptère ke kopa azui comme libo kende. Na Hollanda bino. La compétence na ki libu me déranger. Wana ba DC za pembe. DC za pembe na comme le quoi patron. Ko balu ka valere nyonse. Nanu mutama iteka. Abata makamasi ma peka. Asi aleki. Bai akoltuna yo. Obunga tab na lo bana yo tala soko sana ba raso yo mais ko changer forme bima bozo ko c'est la nzambe nganité oyebi ko pesa yo sécurité ko koma mutu na vie eza classité ko koma mutu na vie eza makanisi na yo moko oko pesa yo moko kilo pe batuto libanda ba bangi yo moza nelo côté si oko za na zéro mais batu so mono ko bonga nzoka kambonga biba ya bibamba oko cité il a les ana banane capable là tala bato yo ba bima na ba famille waya waya alinga kokola mingi ta kendaka mingi bangola ba braza eza bangola ya biso te ba raté yo te la angola ngana kende ya biwa ya waya ngana bangola ya fo ya bipoata bitambo atamba pona fufu poko na bitangola ngana kenda fana nyatata mini na kenda angola ko kendeka ko la portugais ebele ko sanga kana tofi Obrigado. Obunga bangote. Mana. Obrigado. Cerveja. Batika la wana. Ata diamo ya na mama, ngakuta ta nyonyo na mona. Yana mona. Bangola mo ya charge. Na kende ko kima pamba na mema diamante me ko kima kebe. Ebele ko jouer na terrain. Ba ya libisa le ko kanga defa. Kidi na zamba. Yo mutema kiki. Mama ye. Babu mangala te. Ebembe kutika na zamba. Biya ya oyo. Ya billet. Bino lukaka billet na portugais. Mama, mukana ko ngala so lo bipo. Na moni ngala so ba portugais na so mona ngolo ko BJ. Yoka, ngaba ko kanga te. Likambo esa ko so bikaka. Obrigado, baleki. Wana ngaka. Kala. Ok, makambo mosusu. Biyaya. Yango moni vifo za maye. Makasi. Na vie nazo pesa conseil. Oko uta na 0 l'espace à 4 ans au moni clair. Ni na loba. O landanga, o ezali kamna loba isa ni église ni satan ni nzambe yo. Yo, c'est ça. Yo zola d'activité. Bamvutenga. O simbisa onani po bakanga yo. Comment ko zanga na yo tambola ka yo moko bambeli batu misusu. C'est ça. Na lo manoma kama miki ona kama. Ça raté pasta. Non, mais non clair. Idéologie. Yokamutu. Sambenanga. Na mona nyoko mimi. Tiro la sanga direction. Wana prière. Oh. Direction déjà yaka depuis tant koma mukolo. Direction ya déjà tant tambola yo moko bunga te ça déjà dit direction. On dit direction ni nini. Non, mais non clair. Ça belo tsarata na ndoto. Dala. Mutazo fanda zoloba en tout cas John a peine à se piller na ye. Mais ça to c'est les kabongo to senga ye.
ngana muninga toza ndenge moko nzamba pesi pema nga pema maladi te nini te ngana koma na kwa manager ko tellement pona kale tanto kutu petit nanga mais na ko senga na mbala moko occasionnement pena ba na ebite ou bien fête yaki ene na rupe fête ou bien chez bango basaki na eloko pesi ngate na réclamer siko mon anniversaire le gars 700% ngate wana moi mais kamoko azana à l'occasion de rien ngai na sedenga et pas bato baka neti nga tama biso tu na nzambe aboniko yaya c'est ça comme ça mama faut ba valeur ki bomoto makasi faut tala ba nyamo ba rata ko ya batunde ba rebetaka tika boy na ko sote o ilo tanga tala ka zamba rebetaka fena jata na ngaba deko kwa o yanga dia ka bibialia dia ça na ba dia kwa mutu aïe il fallait pas waouh fallait quoi à Paris na quoi atana batete yo ba kinelo ki bomoto c'est ça oyeba likambuto bima mutu osomona ngo pamba kabash na ba no clair vie était rabiso lokwa ba poche tiroir ezana âge moko zana maturité te âge moko oyeba te buso be memio engoni mingi ba kufa na buzoba e bando mataka memo lokwa ko saka na jemba ko ya kufa e bando fode na trina masama seki me akata na akufa faute na été innocence ki bomwana to saka na ba maya kalamu ba perception to mona ko ba papa baba jaloux tant na koli na talimai ça va ndeboye papa ça na raison trop tard ba biloko wana tout mais soko leki ba jona tout et na buzoba pe mais er mo na bubo ki bomoto ngomoko yi sabate ayo sa église au fond que peut-être na changer makamunyo sonne kongola mi sa pasteur et tondo na mutu ale et celui qui a lié yo on a vu que teint na je vu que tout droit ni na kosala pe simba on remarquer ça na mobile nga qui na gauche zo zonti na nzela comment moi si atanga tu mobile atanga moi ça zo dit à diriger expérience ya sagesse et le classe na kilo classe les après bimisa mbongo pona mailo tanga na mukili ça là mais pona ko na sagesse à mukili faut les kana ko la formation ça wane pesa ma mutute OK na mona mutebela mbongo mais bi sagesse on va na bakite na mona mutu voyou bololé ndumba chere obenga nani obenga nani kuluna wana musana yi mais ce qu'on fait nous comme ebele ndingi baloba na comportement est différent respect na batu babokilo sana bango pesa ka 100 francs mais ce qu'on fait nous sentir que muta solo yeyo mais pour la misana voyou mokuta na muta tanga ba français ebele pour na bureau azo gérer tanga na civisme ko fa na vie na sagesse bololé ozo comme kaka ye zoba wana pelo kosite na biso original batoni na kisasa au moins na boudingi au moins na ndako cher camion vendre na étalé deux fois quand moi na deuxième primaire on va un peu gars tichi gars duju ozo kama ni yo na pesa na yo zokela eso soni mais yale kio na mbongo na nyonso mais yo zo bi ma peuple mo so meneka neti oh mutute on dirait ba deux filles do ba deux filles oh ka chef na bino ka chef na bino on zo to kasi yo oh kama ya solo na yoka kombo na komona na ye balanité okoloba pete po o azana mbongo pesa ko kunyos on dirait soda simi mando atomone na faute mahaloba okufa pa pamba bino yo moni ngai na bano frère na palola mbanga tika boy tapa chifo kanga note original si kana kende église na luengeta na kende chenga même comme église comme quoi pesa ya bakunde ke bembete za na monde tout l'église qui ça sur 198 balela kaka tika boy do prier kendo tal ba prier raté na ba no Dieu matin parle na est-ce que nzambe ko la sala bino mais minde ngambo fait bo le kande ba mabanki bo ya côté ni comment moneli nzambe bo mama ba moneli nzambe kolela na kolela ube batei nde batei bino mabe bino bo e feza batei po ngana ko te bongo te ngana ko te yo oyande ngo ya soko okufa wana yo lokwa tozali toza okoli na ngai te osimisa ngai yo te kwa nyongo chaki journée simbaka yo ozande ko nanga na pesi olele me comme habitude c'est ça okomi na chako lukaneti ngai pikola yo bomba yo nini wapi kendo lu ko luka soki olukinde simbi to ko na fait benganga ko mutu to za na faillite na ko appuyer mais ko tala ba boneti ke na ba no clair ko kende église na ndenge te ke o nzambe pambola kende na église nzambe bombo ko talo na latida bomba mais ko luka chelo ngino na moi c'est ça eza facile mateni botei bato boko bonga na 2022 yelele ya tomboli kiti ezarema oui zonga nango siko fanda talare
bamona ange kutu kobongezaki ya kaka moyo mona ange te okobima lokola John Cena boye ala bakolaliso boye bamona ange bato akala bamona ange balambela ange biloko nazela mapamboli akamwa yo mona ange te explication na re motomboli kiti ofungoli bible eza rema yango na komiawa na biso chez matala okolela na ofungolo clair okokanga nzambe mabe pamba nzamba kineli otu kutu yondo zo defa nzambe po biyo mana yo batela ko tilelo chez bino kutu balinga ko te bakana sushi okufa ko te bango kali na kolia mingi na ote vérité makasi bato oyo c'est qui okosi te pasteur to ba vraiment solo tous les moutons nazo seka a payer prix si ozo seka na seka na payer prix côté na leka so na memi okimanga ba komi liboma bitambululu waya waya biteya ke ayebani ta ke wapi na so bima côté na okena ke omona batote musuba wololi yo mususu ba so bandika alléluia yo longwa lokoso batapembe pe bakomi lokoso na baki mateya ti teza bongo te longwa yo vie papa faut ala mbamba na vie quand na lobaka litanga pompi we pompi kufa bakango singela siki we biango milaso litanga ba kitaka tanga zo tout à béton to zoma nango ko tchola litanga na béton zani nini essaie de resala ta so sali 6 mois béton to bokaka maya litanga to boli béton likola mbamba biso matanga to bola béton c'est ça béton talita kiti mingi na fu apungama Philippe Bimi mabe na yo minene olingi ba explication na pas ko na challenge c'est ça oya bonga tata lobi ba olola ke kaka soko bonga tata mabe betali sota lokuta ba kondi momba ba moni mbongo ye ba vie yo o mona to za pembe na likamu meso ba betili so ba benga muta poto ke yo yo to ya sana kuna moza pembe ba bengi leki musika yaya baleki waya ela sida ki oza olinga mite ça le fort maman babo ya ndenge nini c'est ça donc tu kobeka ça ke ba ke to lingi yote jamais wana ko za so be la fesse na ba oko ya be pandeko aibi ki azale ki yo yaya mais mwana na neva simbiche alala bisi simba tushi na pare yo na ka lele nana be ki yo yeba yembela tushi zela fufu meme mabe bebe kuningana ka boy loka arbitre o yeba pe o tala na te yo matia moko mabe me yango yo ni kote haleluya mama na yebisa yo noko bana simba noko bana simba yo mozo tuna programme na hote mosi osimbi et na koma weya sengo na mte na mona na ba clair capable noko bana sombela bokilo no mai mais ezanga ate mususu pena noko bana ye ba peso kiti moko zo sentir que kiti a bleu lokola pembe on sait que kiti ba sango opération lupanga bato yebi te mozo ko pona kiti tena kwa midi nokte na kokwe ça ba yebisa yo elakiki oza bien accueilli te to lingiote ngapeli kolanza na lokoso mo kende omoni nzungu na moto poko pe koki ata na kei na kolela wapi kokola zoba sa métier miso kwa soso olile nge kota na kolala wapi bolole oyo bomba na yebisa yo na leka na bamakamu na kosambo eza na baniveau nyonso omoni vi so komini bekolo te oza otakati c'est ça on a lingaka bato baboya ko pembe na ngate et puis na lingaka bato français pembe na ngate soka sala soko sala ka toza na français na koboya yo ennemi jire yo ata français ça misala a rolingala na lokumu me aboyi misala français okosite pourquoi comme putain de merde quoi yebi mingi my god au moins on va faire 5 000 ce que s'il te plaît t'es fille où sauf sur ma boue ya to lia ayebi ete loka le bi français to ka bon appétit yaka ngate ka fona yeba yo français le kana yo
Non, pas ça, schéma. On m'a dit complexe. Les autres mabiso. Or, tout ça, n'a danger. Moi, na vie, lobby est à mon lit pour Congo qui n'a manqué. Gana tala ka pays, nous avons souci, nous avons avant la place à la politique, c'est pas joli à bon. Il y a un comme ça Congo, le quoi na bunga. Ce qui est bon, nous avons bunga, TTV, relax, on a tabac dans le balabal. Au moins, on a gagné pendant tinda gade ça et mis ça. Oh, bilo qui? C'est que Congo est beau. La bête est là, mabo. Il y a enfin na TV, ngaïta. Journal à 20h. Sans malade. La fin de la TV. Ah, boniko ya. Si je me goûte à chaque chose, je n'ai pas de bonne information. Yo. Foyer banga. Non, tu es yo. Tika boy. Topas. Maman tala. Non, le banon. Nzamba salanga différent. Ok. Et puis aye baika ke yo ato sana puito ko zopo zamba mbamba. Si. Abiso. Mbamba nangele ki. Et puis chaque nanga ko makapenda tina suka. Le robe équipe mikolo. Apolline na mena traditionnel. Abotoliku. Babiso. Na ko mama, ko mona ngati na ba o kama na otambola kande boye faut na ngati. Faut ta difficulté. Nakoluka. Ba tinyo so batamba na babala ko betele masola zo mona. C'est ça. Et puis au monde ba sepe lelo miso ba bongi na tongo te ba ko bonga na après-midi. Tabutu. Kapash abundi a je koli moya ezate zo wa kaka. Oyo ko chola ba ko seka ba seka ko zo kufa te mbamba. Dernière minute a fait 19 heures beta. Dingo. Azui. Kichwamina. Ayo ko mona clair. Enta ba tu changer langage. Ya ye yo. Ba ta se pa na bino se ba ki bowolo langami. Mingi. Keba. Soko moni nde kwa zanga tina ye atolinga ka ete kosa to ko bongselo ndio seka. Chele ta fufu e bilobite. Tika ko kabana ko chola. Pesa ka mutu mbongo to teme lo bane bien. A e simbo sa mwana mama na ebite. Keba na ba mama pe ba boko la kabana oyo atanga ka nde privilège be. Ebele. Oyo boya classe oyo te na moni fineza munini. Bana wana ba ba ka sana 6 ans me bazo nyoko na ndako oyo. Na bonga. Bana na tale ebele. Ebele. Amela ka cycle ba ningo ba tiki me ba lo pango moko. Alors bah non clair. Au cité. Moi pendant que yo me goûte ba. Maman ya ba na joa. Ozo boko la bango nyonso. Mais on a se ba ki kozawa ba bana zo fona oyo azwa. Mais moi na muke. Somi. Tala moi na muke à 6 ans comment ba calculer ba 30 ans. Bana na basati lelo. Bazali ebele. Kapage abima be bana ba kabola. Akoloba teke to nyokwana. Mais soko abimi ofanda nyotala. Ngaye yo so matalibanda. Bino so nanda kwa bien. Olia ka bien. Nana ka bien. Akoloba te pona scène mazo sentir que na danger. Soko za faible akoi na manka. Soko za challenge keba yo barkoto. Pa akenda. Yo so ba wolole. Akuta nyaso awa kimelini. Feza misala molili. Donc ande bo nyokole na mentalité. Makasi. Andimala libanda ba wolola maza mutema kimia. Bangana ko ba salama. Na ba no clair. Au cité. Mais bon que l'église ta la prière, banga mtaka l'église cité. Yo ka prière munene ba mama chaque fois. Na banga ka mtaka l'église cité. Tika boy. Nga. Na banga muta banga ni nzambe makasi. Soko to si nzambe ko sana mawaba. Comment ko saba prière minene to moyo na butu prière na moyo prière mais na butu na moyo ko sala bana baninga mabe. Makasi bazebele. Ba famille to mona. Mama na mona ba fille ebele na banda kwa ba. Bazande ba boy. Bango ba kolonda ba saka su musalati. Et comment haye? Fille ngo sotan ke libala. Memi français na anglais sa musala. Comment moi si atanga ba so boya mingi. Au boudé. Mais tala moi si bo mona ka pamba. Wa comme ça ha boy. Wa boy. Akomba. Ata ba boya asaka misala malamu. Moi si fille. Sala. Ba biso ba oyo ba. Kabaji yo Congo za na makama. Libé. Ya osala te. Ya bataki yo. Mabena yo emplacement. Ok, faites une invitation. Moni ba tebelo ke pona kite kota minda okowolo la mayo. Sika boy. Ngana frode minatali biloko pesa mafona fana pembe na kote biloko bimagana. Na kulo wana. Tenda na kulo telema. Sika boy. Zalanga mi pembe na bato batili pour ta famille en fait. Membre à famille. OK. So les quoi ça masanga bomba mutu zo loboko tinda. Na kopi milete ko benga nga pamba pa kolo famille ba. Bango de fraude a fait. Ya fait. Avant comme na si table de na comme na 3 bière. So ba bimi 4 demain. Kopona masangate koka zwa bien man so ba lekima 4 balo maintenir tenel ko kota mbimbi wapi to kota mbimbi ko fana kota famille te ni ibi so ba toni bataka na sachet o fanda apika landa kota bata cravate batikaka balia na fier pesa bango bon appétit na français non c'est merci moi je rassasi ça va côté na bango bimalo comme tangalo ngabasa
Jean de Beni babora bien. Tozo kendo kutena muto soka basa. Ok nanga ya yo. Parce que biloko basoka sakaboy. Yo. Sako koti kota toilette. Tali kola mesa. Sacha vivre pembe na pembe lokana tamba na ona bimisi. Classement. Mbongo. Oyo. Atushango bien te. O a revendre. O pena na koteka susu. Baza kwa somi awa. O ba chrétien ndango tape. Na kolia oyo. Na Sacha pembe. Tuwa na kangi. Soka yesimi na bimisi libanda na bombi na zamba kwa mutambu. Obunga te ekeko tura masanga. Bonga masanga ne bongo koteka po samba bafu. Fufu. OK. Donc ça manya na fête c'est que même 2000 ans. Et tout temps kwa ngonga ba kokango. Ucheko to afo bima banda ko débarquer. Herba oyina o manda fuye. Exact. Na fête face ça na ngo fier yo. Lebelo ko memia. Ti libanda yo. Na muta fuye ça tali aventurier te na le. Bore bimi. Eke libanda. Yeba Congo yo. So c'est que simbi. No kozonga na ndobi na bibina bina po mishako accompli. Wana tabakati miziki ya. Abalié yo, mission accomplie. Donc on fait tout mot on dirait président. Aïe voter comme maman. On fait tout Congo. On fait du benda ya boumela. Yo omboka. Yeba Congo yo. Ah, le président va faire tourner son boka. Mission accomplie. Tout dans mon cœur, Marco comment. Papa na yemi yo. Yo mwana mako. Mwana mambo yo. On a sisi tout. On se calme ça on est que notre on est que va marier. Avec Kildan. Baba a sapé hein. On a ça mtu wengine. Fete ile kia bandoi hein. Makela musique. Et ça pepe na ba kuku aweza kina Beatrice. Komboka yo. Biyaya we. Tala. Yako linga basi baboya boya trop. Ngai m'expérimenter. Tika boy. Maman na ju conseil. Tika boy. Ko bala moi si auti ndaku te. O mwana ndaku. O mwana ndaku bêtise. Tika boy. Faut que ça moi si baboya mingi. Abala 5 ans baboya e. Oh. Do abala na 2001. Bango de baboya. Baboya na 2007. Abali na 2009, baboya na 2014. Abali na 2014, baboya na 2019. Ko kutana na ye. Tika boy, ya ba déception makasi. Moi si baboya mingi. Ko ça na baboya yo te tali yo mi komba. Yo yaka ko komianga. Basi on a une expérience. Si ka boy pasta. Pour passer 2000 il faut kuta pondu no musu. Musuni technique ya joli wa wapi. Ba bêtise na nga pesa nga maye. Et là, quand il battre la sanyata, ya tata. Oh, ya binga. Na ba benanga. Et pour ce comme on a tiki demi mais musine utiwa. Era zo lamba ebi ke tolemi pondo apa. Akotia monta baninga kalo kwa mitam. OK. Mambo ngai pondo oyo nini o. Batina na sei. Tezaka mikila. Tanga tambolia. Ochango boy focha mwana nyote. Kusama ile pembeni. Soka mono za kaka mingero ndio beli sa fufa la simbi mutonga ko fundi ko suki. Expérience. Tanga fundi ko suki emako ko tinda sana. Tanga kio sabi que première priorité papa. Nous mon bénéfice. 3000 francs santé bou. Moi ça se bombo le quoi bébé. Na berceau. Moi c'est pour boya aboniko et ça passe le lotin. C'est 4000 boyo bali ko kia bandelo ça batalo pang. Mama ko bakenda wezekana mbongo yo. Kota bino ko boye. Yo. Oza ko samsanga. Mama. Ko tulisa mobile. Basa kisasa tala. Yaba mobile mi baba keseni hein. Ngaso na bali yo fomo na ke hein. Priorité numéro 1, sani nangata mwana kole koko kanate pongani mo pesi mbongo. Tika boy. Kilo. Madame Yomoro tika. Oui, premier cas. Deuxième cas, jamais ça n'a mwana na musapi. Ba tata kala. Kanga mufingi loko tuta na porta mutuka. Ngwa yo. On saka na métier. Ye baba tata. Nga tata ma sekite, nga za tata ko ba bran. Ba tata kala soka zo la ba tout musika. OK, on a kata aline comme OK, non, c'est Isaac Mbeka. Tala mboko fo yeba. Ko yabi yaya, wana bana kala, bana lelo. Ko bana loba comme que ni na tata. Écoute on meka ke deux tout comme na lesi ko. O comme un petit mi-temps. O mwana ndeni. O pesa maya boina. Ko exagé maité. Ta pecho. Non. Tata kala. Tata lelo tala. Yeba fina te bien original. Basta. O ko
te. Non, bisayo. Tabera moi na ya olia. Na regretta. Aucun moi. Surtout pas na voisin de aucun moi. On a police le pango yo. Comment on a voisin ba mi balé ni seki. Obika âge. Ba olia bini. 3 ma picho fa kende. Pas eke, 2 eke, 3 eke. On nga umisando puisa pena sana. Elle me dit que tu sais pas Ngaka. Aka tu dis que longa le boko yo. Quelle impolitesse. Mwana banani yo. Yo mama neka. Kasi mwana bino te. Pardon. Congo cité. Ya 2022. Mentalité. La muka. Faut la muka. Capache. Ba tu vas comprendre ma bé. Vie eza ngana yo ndeto pesi vivi. OK. So iba tu bazate vie ezate. Si. Nzamba sala ba nyama na nyama. Mukile sala bien. Pourquoi ça la mutu? Pas dit qu'après qui ba tunu makambo ko changer. Yo siko yenza ma pesi pouvoir. Comment so banga ba ninga po za na défaite. C'est ça. Ozanga tina n'est pas dit que olongo na société. Ouais, ozaka ozape. Yo moko ndebi ko bimisela yo na ne pesi au valeur to sala. Tous les métiers na vie et puis a raison. Na bien na zongela. Vie ça le quoi mutuka. Et puis ça ba métier belé. Si vous avez compris, c'était ça quado. Si vous avez quado, c'était un mécanicien. Si vous avez mécanicien, c'était un chauffeur. Si vous avez chauffeur, c'était un électricien. Si vous avez moto vite, si vous avez un quado. Yango lingano bachel. Bazana kasa kasa. Eh, na zaku tuna feti mungu ana boko loba. Ba yambinga bien accueilli. Voilà batna biso. Ah maman. Basola bien. Babi to yebi yo. Na ville na gabi. Na système. Ngana bi wumela. Mama ba chenga na bi ba gâté. Ngama na sema bi boko kimisa ngama kanisa. Dele abino. Na betali ka moins 1. Fumona. Na sala ba sala linga. Je te dis na fait. Et puis tala ba check maman. Chelinde, soka so bina. Antigo bika yo mobika non. Oh gloire à Dieu. Obika pena non, je vois vraiment. Omona ke mise moni makamole kiko lia. Tika boye. Mise sama kamse mona ke lekiko kolia. Babine la yo. Te babini kaka. Banzembo ya ba Congo. Ne banzembo ya ba tetela. Banzembo wana. Banzembo ya ba mboka ko. Ba pesa ngo ba cadeau. Mais modèle ba binela. Ah, on se peli. Akie chalere. Comment pesa pesa ka. On sentit que Miss Moni bien. Na célèbre pas ce militaire. Balenge la. Tout ça nawa. Tu nous isolé boy. Gabi, boni mama munde ngabi asa. Te yaka o ba gide. Te ka boisala ça na kati. Na célèbre nous non. Mais c'est quoi ça? Yo tu me suis. Parce que ba mère. Oui ba mère. Voilà ba ton chrétien. Te ba moni de akia iwana. Ba mo na basi na ba ona ba alliance. Na zi soin ya boyete. Ngana vandi mais modèle to fandi na célèbre boyete donc ça boy. Benda veste boy. Etala beto so no ma selfie. Usana wa. Ba memi na sa ba belinga lo bolo na bunga. Na zuka bien na fête pardon. Leo tukana na fête. Comme na photo tiens, elle mon équipe de yanga bité pardon. Ba otala. Ta ngabi mais c'est quoi ça? Yo ka bien maman. Te na mwa ba tubu. Na biso. Omoni batu ba comprendre. Ouais. Tala. Omi libala. Surtout ça. Na ko pesa kuro modèle ni. Moyen, ni yo sanité. Maman, na ibité balo bakani. Et pas na ngana kota ngaso na koti molimo c'est que si le suki, bien suki. Dès le côté molimo ta. Moyen te. Molimo c'est ya lola. Ah ouais, ça bagarre challenge. C'est ça, bunda. Olinga mindengeni. Boza ndengeni. Même moi na pas linga mama to mama linga mwana sakani. Affection ba jamike. Yo mwana ko na kisasa même biscuit à 100 fois memela mwana te. Makasi. Batata cigarette abota mwana desa. Na batata Paris foot na winner. Amona mwana na santé. Pesa to ba match ni. 4 to 12. Bana mwana cheti kama kene 32 bi. Ukosi mwana moi ozati. Na ebisayo. Okosite. Et puis na vie, moi si poche à l'aise c'est ça ni. Eza ni makama mike mibala kisasa. Ndeko na ye ayekotala ndeko na ye okangela lupangu te. Soka simi nzela zongi yokuno tolo kangela mwasi. Ba yakawa te. Bala ete mantuka. Ba rapport a boye ata mwasi afandi nye nzamba ko bundele ndako no lipambole ko yaka te. Eko yata ta mukete. Bana bala mwasi mabe bala mwasi mabete malo dano mabe ko sa mwasi tanga zo kezo sale passe fine zote ezotelema. C'est ça. Bate ya bino bien. Na lo bano clair. Et bele ba kama mapambola partir bazanga pesa mwasi akei. Moi c'est biki na linga mobala pia mais laisse moi affection na pia kawana. C'est ça. Bino bosaka na ngota ko gangela mwasi nde mingi. Oriana sola kwiti mbongo mukema lo bebele bana kola kolandisa. Makasi.
Alors, on polélé. Il va fonctionner quand on va foufouer là. Chérie, je fais la ribango. On va se pingo pour la sa couille. Chérie, je fais pas. Oh, faut-il la question pour Mingi, hein? Pas ça! Non, il y a Misayo. Oko c'était idéologie pena ngwana. C'est un mobile ko. Dimano escroc mais ndako sepelana. Wakasi. Kapash. Pourquoi ça na bana ko lesa bango te mais soko ye. Baso sepela. Baso ya mbombangu ne se. Que papa solo ye. Zana moi si moka to tikela ke rien mais atonga kayo. Que mobile nanga ye. C'est ça. Et ça makamuni. Ba simple G. Biloko mikie. Biloko mikie. Nkoloji mwa mbongo simisi moi si moi ne ko simisa ne fils que c'est combien? C'est ça. Moi si no po barrer atala mbaka na 10 000. Po barrer na 30 000 kaka zoa. Zoa kaka. Bon ngo po pia tantôt ko lia beleta ko bomba comme ko zapia ka kola akolambela. C'est ça. Yote. Yonde ba kosa ngena baninga. Soko pesi moi si mbongo eza mabe. Kwa ke no langue bango na ba. On dit ça la mbongo mabe. Moi si nanga na ko bombele comment? C'est ça. Na moi 50 000 maman. Yango. Ko mo 50 000. Balaxa moi si salaire. Soit 35 000 euros. Longola 10 000 lamba, 5 000 futa banyongo. 20 000 wana bon. Na ebité soko sa nini hein? Tota na nzamba promettre ngalobi na kopi muso eza. Ezali. Tango tikeli moi si boy, ata fanda ka ne bonga. Bato le poko ba sentir que toi na ba TV place mais eza na TV te mais ndako ne l'équipe so na ki? Na kilo. C'est ça. Et l'ambeli. Moutaza na mambong. Et senge la moto. Et l'ambeli. Au moins, moi, si à mon bal à tricot, mais que la base, il y a mi bal à cravate. Mawa. Mon gars, eh. Botcheni yo. Tala. Zoni yo te chakuna. Nana makala mais zoni ma futa sopa kuna. Après si basi à la cravate. Tant ba ofanda eh mi ben so ba ba français. Mo ba ne fo mi tanga ide biso. Au comme si na moi si na ko ki kilo. Et là on est sorti. Mais biso mi bala besiko. On peut ça masi mbongo. Akoyima. Elle va me faire ma tête de Wenzeko avant qu'il ne m'ait pas mis au Kamawa. Moyen, na kosomba ni. Maman, a d'autres la paix. Moi, ça doit coller l'air hier mon. 15 heures. Na kosambwa. Au moins, moi, ça doit que Wenza. Si sur les putains, tu le vois fourra, le quoi bamal, le quoi babasia, babenga basiani. Ah, musulman. Ah, si tu veux bien na kesa, na kesambwa. Tout le monde m'a dit à la télé, na keka kola mingi. Et là, là, t'as na kendo kakola. Vraiment, en tout cas. En tout cas, nami bala ngama kama kasi kwa babiso. Na ko peso 4000 bona zo senga ngomba fresh. Lamba ngomba tiko. Na mikila. Ba ko lambelo mbwa. Na ngi ngomba fresh. Na mikila. Ozo commander na moto. Chéri. Obosa ni bako lamba ka e bimi na modèle na hote na 4000 francs. Pasta, to sukalelo. Boko yo mama. Vraiment. Omani Congo. Congo makambe ye. Congo eza mboka moko po vivre. Saka lokwanga. Challenger. Ngamo na ina de anga. Ngana nga to saka poto aba to saka comme saka viti suka to kabwana. Ngana saka sina posa ngate. Na bayanga mabe. Motema na chelanga na baya. Acha kongindele. Eleka. Nakoma vivre kana formalité. Nakeka na. Yo sema ntana posa ko nuna lokwanga. Sante kita nuna tende ni nuna. Nuna si manjera toke. Tokende. Boni ko. Vraiment, merci Pasta. En tout cas, merci Pasta. Ba salutation. Mage basila. Oye bimboko yo foyeba. Sako sakani ko mikamba. Mi sekete ba boya mukili bongo yo. Moyen. Mu sete na mi pena na kinakini. Banga zo puisque to libangeza. Nakufa. Mu sete osenga de fête tala. Nzamba pambola lela bino oyebi. Yemoko Papa Emmanuel Miyuna na owa yo na Colombie batika yo. Yemoko yangande ko Eric Manzaka na Belgique base. En tout cas, Marco Loco na Irlande mobile blessing batika yo. Vraiment merci à trop. Kapachi yemoko yo. Merci Pasta. Jo vraiment. Merci Mabilini. Ouais. Casse gold. Ouais. Casse gold. Toujours. Na prix à moins cher. Et ça na bonus pour la pasta. Publicité. Vraiment, tu les labino tout fort. Bokende kene na Barumbu. Ouais. Troisième Kindu Bokassa numéro 53. Wa Mobimba.
tolela bino tout fort vraiment par ça capage. Merci pour la pasta. Bobenga pasta bo encourager ça la bien. Merci na ba onyo so la ndibiso na c'est vraiment bo sepeli ça biso vraiment bien. Merci na base baza partout ba telemi en toujours bango teme. Ben héros d'Arlombre, merci ba onyo so la ndibiso bo s'abonner, bo partager, bo aimer émission la biso. Ceux qui nous ont besoin de tête au de sous portionnement pour na ba émission Yasika. Bye. Capage TV. Capage TV.